mais besoin kaka production moko yangola papa Nzoko Kimi. OK, merci. Okimi na ngolo tikala ti lelo. Tango to ya shiki bazola zu mwelo kwa moke apesi biso botia na poche. Deta du atia na poche na ye atindi mwasi na ye. Siko deta na mwasi na bana. Ngana na mwasi na bana ngai mibale. Na memela bango coupe ya moningi obe sapo obe yawe oboka boyambite badia boyambi. Ete na mboka ni badia boyambi. Yo zumbongo tia na poche. OK obite botika boto ya koluka. Après que ça bakima ote na testimony vérité tinonga na tikala c'est que na koluka ce qui na dû c'est que na kozonga que ça na ko tourner pe lisusu boko sepela ngai na kimate a na ko tourner na zaki ki diba ne ba ke ko te na surtout ki zulabi oh ezoka si ba pesi mbongo noko ba peke mbongo delta to fana to sora ba pesi mbongo titi oh si c'est au pesi boy na ko reconnaître ndambo bimisa ndambo na ko reconnaître e comme ko kita ndambo tina ndenge sila ongala keki sabote ya koluka okaki sabobi bato bakimate même de raison ya za la kati ya Angola soka ye tie na plateau moko na ko changer maloba ngate na ko bandenge na ko bako siko mutu oyo amela yo soki lelo otikala na Angola eza pona Delta Force donc o babengaka mauvais souvenir na yo ezali ke Delta mela mbongo yango yo tika na Angola mais on gagne la golia et l'équipe oyalia pour y aller sur le même temps que montango na minute et sila même na banque ezali Bonjour, bonsoir à tout le monde, bonjour à tous les abonnés de Kiese Kelly Joyce. Vraiment, binonyoso ba bonjour, binonyoso ba bonsoir, binonyoso ba bon dia, binonyoso ba boa noite. Ndenge toloba kaka na Angola, tozana émission na biso numéro ya sika. Eza émission oyo tozolekisa ba artiste na bino oyo tobengina masolo ya communauté. Masolo ya communauté eza esika oyo tobetaka masolo na biso entre nous, masolo na biso na communauté na biso. Donc lelo eza numéro oyo toye kozwa artiste na bino oyo babengi na kombo ya Papa Nzoka. Aza na plateau na biso ebele bayebi Papa Nzoka, ebele pe bamusu ba otuna Papa Nzoka azali nani, mais to découvrir tout à l'heure bomona bino mo ah ya solo to yebi papa oyo amesana ko sepelisa bino banda kala. Donc soki azana scène toujours bosekaka, soki ye amati toujours bosekaka. Donc tozana ye déjà a na plateau na biso o esika o wapi to lingi to yeba évolution na ye na Angola zo sala nini, na Angola sala ka nini, vie na ezo kende ndenge nini, azo travailler te. Donc ils ont na 4 émissions au masolo ya communauté ndeto betaka masolo yango. Donc sans plus tarder déjà na plateau na biso to kotisiye. Bonjour Papa Nzoka. Bonjour papa, voilà to bengi na ndenge ya Congo kuna to bi bonjour na Angola waza botarde. Donc il faut comprendre, comprenez-nous. Donc tout ça botarde comme on dit ndenge baloba na portugais botarde. Ou bonoite, donc ça va mboka na biso, ça va bon après-midi, na ba bonsoir. Donc déjà tous ana Papa Nzoka. Na ça c'est pas papa yo, Papa Nzoka yeyo, papa oyo. Donc yeyo déjà to yambie na plateau na biso. Bonne santé Papa Nzoka. Santé malamu papa, ndengo kumwana ngai, ndengo utuko luka ngai. Santé ya malamu. Ok, santé Xavier, merci vraiment parce que c'est pas facile. Tu as un moment où tout ça, le monde déjà bougé, partout, mais ça là, bakangi, côté musubazo sala, donc on a ba problème où toujours coûte on a ba mboka mais au respecter. Mais au conseil ni papa, faut que tout ça met beaucoup à l'état. L'état bi voilà ndako. Mais bilo kwa baba pa disango, batu bote akabiso, batu bopanda ka sango, faut boluka kabiso tango nyonso tout. Donc voilà moi liberté. Biso ça faut voir ndako ola ta masque mais te mes émissions on a ta masque zalité pour batu bana posa bayo kana loba eloko nini oyo na bombeli bango oyo bombeli bango ba opanda sango. Oui
boni ba séjour ya Angola ekoke mwa malamu boni musala na Angola musala malamu kitoko malamu mais na vitesse ya Angola na Kisasa mais Kisasa eleki mais babi soye na mboka bato babi epesemela yo fuko na pe rythme ya mboka. OK, merci Papa Nzoka tokokoma esika oyo okomi wana tokoya na biso malema elembe mais l'émission na biso eza na ba question parce que ndenge baloba histoire babosa na yango te pe ba changeaka yango te ba changeaka pété histoire ba betaka ya bato oyo bakufa to bato baleka na carrière ya moto to na vie artistique na bino eza na bato mosusu pe oyo bazaka na posa neti na mona bandeko oyo ya communauté bazotala biso bamoni Papa Nzoka bamisu bayebaka te Papa Nzoka uta wapi Papa Nzoka za nani asalaka nini asalaka wapi bamona kala pa baseki. OK, Papa Nzoka azali moto awuti pa Papa Alobeki Mbatseke Molinga de Kizengi Kizengi bobaka Kizengi Papa Alobe Nzoka uta pa Papa Alobe Kimbatseke esika wapi ngala bali carrière na ngai esika pe moto abimisi nga na monde ya media na monde ya télévision bato ba Papa Nzoka na uti pa Kimbatseke le Kimbatseke akufa te azala bomoi o azala Londres Papa na Petit Jean azali na bomoi. OK, Papa Nzoka eza kombo na yo botama nango to eza kombo na botama nango ezali chef o ba bengi Joseph mais kombo ya tete eza Nzoka kombo ya Nzoka kombo Nzoka zwango wana mais bakoma bangala koza kwa banani Nzoka funa Nzoka sambeli ba pesa yo to yo moto bimba ngai moko ngamuko na teli no na lolingo na kosala mais kombo na nga penda foeza ali sangi yaki sangi sabato passer patron Serge oboyi passer patron nga motonné na théâtre lelo yo nga motonné na théâtre kombo ya koko neza ali sangi nga na mbusa te na moto ba ndundu papa Nzoka pasteur patron o wapi Serge pasteur patron pasteur patron Serge Mwembo. OK, moninga nga tokone ya mokolo nga mbula moko tokoli na ye passer patron yaka akina tonatia baluba kwa tatuka lombo wakufa biso banina tatuka lombo na ibara nanga ale Kimbatseke ko zwa biso tukona kupa Kimbatseke na ndeto badi théâtre papa mba moko moto moko akokaka te mwana ngaba moko toko zwa delta kuta kupa Kimbatseke Papa Alobe do delta no babokotsa biso dozo ko zwa kota kupa moto aliboso oyo akoti na kupa Kimbatseke zali ngai moto azwa biso oya kela ko bisa Kimbatseke za ve mobeti mondungundi wa jouer na mitsoto wela ndeni lelo ngala se trouver pona na kima maloba note na komi na groupe Data Force tango Kimbatseke ke poto na Londres groupe sanini elali o batia ki kuna baya miketo kimi bango. OK, to kimi bango biso tikali par après Data ko kanga edzoko sala kombo yebani toke tout le espace bakimbangise wapi na wapi ba TKM Toreka si le to tikala na RTLGR sur ces années Papa Alobeki Mbatseke de ye mota boti fondation surtout le lomo na groupe de force sani etelema ce qui groupe Kimbatseke ezakite mbe bato babi ezokate ko uta pa Kimbatseke Papa Alobe yango lelo yo bakoyeba Nzoka yango lelo yo tozwa ba espace nyonso to yo ba groupe Data Force eza source ngote Papa Alobeki Mbatseke. OK, ça va tozonga oza na mungala te na moto ba ndundu 100% mama moto ba ndundu papa moto ba ndundu mais tema ko vanda na bangala koko ya Serge passer patron a mbuza mama na moto ba ndundu mais papa na ye a mbuza na ko fana koko na bango ezaki soki beta ngola na beta kangola makasi zefo tamo ya ko nyama na ko kanga mangala na bango ye na boka boambite mosusu na bombi ake église tango kwabo bwani ko swana lisusu yo tumwa kinga bwani ko swana ya mabeto bombi ya malamu to bimisi sekeza komona lisangi sangi sabato yango yoko na lata na nzoto rangai
place inspiration na yo et ce qui uta ce qu'on va quelques jours durer tati na tango na ko babo 16 passé par toi cheke oh penda continue kata libota ngai motatu quelques jours durer tati OK wapi na jira mina français abi quelques jours durer que tu t'as ici et j'ai attaqué la français mais na ndenge ba bouza quelques jours durer mais moto moyen bango mais passer par toi na minute à sekabi et joka koti na kata libota langa abisi seka libota langa ayebi c'est que na koti na kati ya bambuza ndenge bazaka suka zimbeli machete abima ke muna itumba mbeli ya mbuje zonga pamba tufoma kile tanga soke bi pamba fo ko pesa likembe zali akata nzita likembe la kisite ajokisi moto mbele zongi na ndako nyoso na kanga yango ngana ya moto katolike na botami na katolike na koli na katolike nazali kolisi na kati ya katolike na molende na kati ya bumbu ya Saint Antoine ngana zali moto katolike OK azane mo catholique azana moto abandundu aza mongala temba msu ndenge to mona kaena ba scène nazasi histoire ya moye moko azobeta po histoire bakosa kangote histoire ba changer kate donc yebo ko azobeta histoire ya carrière artistique na ye. Donc vraiment James Makengele motema ya Kiesekeli Joyce Bambote ebele bisika oyo bino bozali vraiment émission na bino yangoyo tozo komba malembe papa itoka siko tibo bandi ko évoluer bolongwe pas Delta Force parce que boyaka production na longwe pas Delta Force te na longwe te ngana Delta Force we a la kati yango na yebo na kati yote na lingi na koko na merci na koko na yoki loba bafani na kimite me aloba na ko répondre lelo okimi po poye mo pa atuna ka bato kofi yote atuna ka na ko répondre boza kimi bozalaki bolongwe et pas papa qui m'enseigne n'est-ce pas à quel poto groupe bomoni ke ba mike boye et pas boye bosangani na Delta Force mais bozwa kaka production moko ya Angola papa Joko Kimi. OK merci okimi na ngolo tikala ti lelo production moko ka okimi papa jeunesse si na si na ko répondre ba fan azali moto awuti koluka mais akometi na suka te so ko bangi na suka mba tunga motu note habite ngana kimi na kati ya Angola mutu kimi na kati ya Angola akomona ngate funa bomba na ke ko mukanda sisi ma koza mukanda le na ngana déplacer na boko mais c'est que na kima kite tu na Delta Force mutu ya so ya shiki bazola comportement mais mutu pesa nga pongia kolala c'est que dili finzonzi wapese pongia kolala wakamshipo utapese pongia kolala na kimate tango to ya shiki bazola zu mwelo kwa moke apesi biso botia na poche Delta dui atia na poche na ye atindi mwasi na ye siko Delta na mwasi na bana ngana na mwasi na bana ngai mibale na memena bango coupe ya moningi obe sapu obe yawe oboka boyambi te badia boyambi ete na mboka ni badia boyambi yo zumbongo tia na poche OK obite botika boto ya koluka après que ça bakima ote na tasimno vérité tinonga na tikala c'est que na koluka soki na dui c'est que na kozonga kisasa na kotourner pe lisusu boko sepela ngai na kimate a na kotourner tango ya kokuta ngai ya o mupa mokonziti ata pe politere o apodi ngai filme ya bosoto mopao ko jouer kwa loi journaliste bote mais politere o lelo biso na Angola ata to zaka to nie moto mais ata lelo kwa mokato kanisaka biso baso lelo po boyeba biso eza mopao lelo aza journaliste mais aza politere o lelo asungi biso na kati ya Angola na moke na ye akobimisa o lelo biso lelo tozali lelo mais lelo ata afongoli chaîne ne akomi journaliste ekosaka nete yango na kolimbola bino mais lelo ngai to na kata plateau tout le monde ko tuna na limbola yo siko bino boye siko bokenda ko sangana Delta Force azaki leader na bino comme chef du groupe to azaki collègue na bino OK merci nelo konyo surtout basalaka ezana moto azwaka likanisi yo babengaka ye nani si moto azwi likanisi fondateur OK
ya kwa fondateur azuri likanisi pourquoi la gena likanisi wana te na gena likanisi na kena ngai na continue vina ngana na malako ya makela wishi negazo kusoma nguba malesu koteka ya azuri likanisi ezoka yaka sika za fondateur yaka yozana eloko mona kati ya nzoto no miyeba kate omo moto azana eloko na nzoto nzamba apesa bomengo amiyeba kate atambola koka nyoka yaka toke na ndenge lelo tokoma po babi ezoka yebani papa nzambe po apesa odo ozali seki te ndenge apesa odo ya kosunga bato osasi moto filme osali boye boni balio bambongo tika po ezali dona yo me balio bambongo bakati yo maboko te ozali lelo tosone émission te mingi babi te ezoka babebana na kofi lelo ngalo toza te me koma soki oza na dona ezali dona yo ata moto abeti tolo kofi akotikala kofi mopa oyo ete toza na ye mingi bagangi basali boye akosala boye ngai na kofi oyo botikali na soni ngai nakoti na émission nasali alors soki kobati mopa azali bakati mopa moboko te soki filme ona ezali nasalaki filme te nasali yango mpo bati mopa azali ozali papa osangisaka bato ndenge kebatika asangisaka bato ndenge mopa ozala kati ya ngola ata moto abeti to na to biso bazoka na nsima na yo yayo nakofela to te nalobi verité ya likambo ok nalobi verité ya likambo ata tokewa mopa ndenge osungaka biso alors moto na moto wana ntango na ye ezalaki delita ntango abeti mbela na ye seke ye azali fondateur mayebi te ezoka aza nani ezalaki apedete ezali ngai biso bato kokamba me lelo oyo soki okenda kisasa komwa bato beyebaka na groupe bazali te oyo tokakenda bango bapanzana me soki ngai lelo ezoka na zongi na kisasa seke tout le monde bakozonga soki ozalaki deuxième boye coopération boye spectacle ok merci ok merci kobate dete amelio mbongo eza lokwari babi mayala mosolo cameraman zwa mbongo bapesi yo mbongo oyo kofi yo oyebi te ngai abi mayala zwa mbongo soki boke oyo botia mwa basadu oyo bozwa ya kolia yo oyebi te nsima mikolo eleki okoba te bapesaki mayala mbongo yo sutuka boye mwasi ya mayala ya kisasa abeleli papa natie mbongo na banki ese bameli yo nazalaki kidiba nayebaki eloko te nasutuki zula bi ezoka ti bapesi mbongo noko bapeyaki mbongo delta tofanda tosola bapesi mbongo titi sisi opesi boye nakorekonete ndambo bimisa ndambo nakorekonete ekomi kokita ndambo tina ndenge esila ongala kekisabo tia koluka okakisabo bibato bakima te meme deke so oyo aza na kati ya Angola soka ye tie na plateau moko nakochange maloba na ngai te nakoba ndenge nakoloba boye sikoyo mutu oyo amela yo soki lelo otikala na Angola eza mpona Delta Force donc oyo babengaka mauvais souvenir na yo ezali ke Delta mela mbongo yango yo tikala na Angola po monite bala ngai eza souvenir mabe te po nini soki Delta pasaki groupe te mbenga na Angola te donc pour na yo récompense ndenge ya mémoire na Angola mabe ezali te ye te moto amemi soki groupe ezalaki non na dire groupe de récompense alia na mbongo mais essentiel yo ko na alia na mais ongali na golia eleki pe oyalia po yalia so na tango motango na minute tie sira même na banque ezali donc si c'est comprendre na comprendre que azali na raison pour tant que chef du groupe et tant que fondateur donc azwa la wana adama yango mais alia mais a perdre moto ya monene olandi yo moko olandaki olinga te nalandi na TV bako banini bako baka noko oza na Angola ozokutu mokanda olingo oyakisa tozoteka lopango na monene na mokete na monene soki na nene za kisasa na bide kaka mekedi bolandaka kati ya teja bide yaya aye kisasa ekoningana oyo kisangani obumbashi matadi ekoninga bite akomi azwaki moto te azwi kwa edzoka okojua edzoka za bomoye okokoka te yaya okoka boyambi te okokoka te ntango na mataka yo atanga bangina yo
okokokate akeike butu yakwe obizo bambuzate zanwa wana elinwa wana yakwe nalelango nalani wana kofinde mosadu wana yote nanina manda kuna papa nakoka roba na zongi sikoyo bien sûr donc lokola amela yo mais asala bolamu ndenge amema na ngola yango tikali lelo ozo ko évoluer na ndenge na ngola na mopao na bakaboye moto banda mbongo na moto kusukisa ebite to sa no filme otika ngate obite moto banda mbongo na moto sukisa balobi to mopao kangisa nzoka okangisi ngate to tika ndela na plateau na wote moto banda mbongo ebite moto pa kusukisa mbongo to yebite seki kaka nzambe to ko dependre na nzambe ndenge kaka obina film to saka pa kimbateke ezo kozali moyibi oyibi pai ya sango lelo tatuka lombo akufa mopao eloko eleki nzambe ezali te eloko eleki bolimbisi ezali te yo limbisa ngati ngai tozana ngana yo eloko ezaka na zimla limbisa dele ate bele ya mbongo yango alia eza te ekotikala boka mokili aza ennemi na nga te kape na ennemi na ye te soki asali filme nakokenda kojoue meme ndenge oyo eza soki asali filme nakoya kojoue soki lelo ozwi mbongo koti na libenga fo nasepela nakumisa nzambe po olobi na ntongo nakolia mpe koleka nakoleka mopao oyo yabi zwaka million mopao ayebi moto mpe abunda etumba na kati ya kompani na ngai tika ajwa kaka ata bato balobaka ata na mabe na ye okopesa ngai nde mona delita azali moto kasi nalimbisa ye nana likambo na ye te alors merci vraiment babone na biso bozo continuer na kolanda émission na bino papa Edzoka atika na ngola ba message botinda ba message na tuna ye akima na ngola naza si bozi na kima te boza lingala na kima te lobo tikala ya ngola kuba ko kima te no biso ko kima lingala to benga ko kima non lingala ya pauvre lobo tikala ya ngola bonsa lingala mo Paulo za moto boza nga lingala OK atikala na merci zama za kumu atikala na ngola ba raison na c'est à pousser ou à avancer ba argument na ye o eza valable ke akoka kozonga kisasa mabo pamba te bino boyebi ndenge to évoluer na RDC na biso donc yango atika na ngola vraiment ba question na bino ekomi pe réponse na bino epesami papa Edzoka siko na ngola ngo oyo otikala to kima évolution ya musala bozo sala différence ni eza entre Angola na RDC OK na ngola to tikala na moke to bundaka kaka babiso ye na mboka ya bato foko to sa mibeko ya mboka OK soki luwe koti na mboka foko to sa mibeko ya mboka luwe koti o monde tie yebi bato asili na poto na mayana yango coronavirus biso awa na Afrique toza la malaria na typhoïde oyo to maîtriser nango ato to kufaka lango mais bango ate sisi bango toko to sa bite moto basanga mibale mitano te yango moni te moi baisse ça une ici kokota mais ata ndengwana to sa émission mais na ko bombama mais na kisa to bombama bote because à la pleine air ya bato ba mon émission ba poser ba question ezo kotika pona nini boye tout ça limité OK mais musala ko salama nazali pe na kufina note na ko sala bino ba fane ndenge bolingaka na ko sala mayala mosola déclarer bité chapelle zate papa bunga chapelle katalaki basola ba karaginga ba benga jove na kati ya Angola jove akisoka moya moke kota ajabone ma defa jove au ça du portugais bitabi portugais ba 140 natabo chapelle katani na juka kabelamba na kendako yango wana ça va mayala mosolo mon réalisateur vraiment balancer ba image totale musala oyo papa Edzoka zo sala awa na kati ya Angola respect date soki moto amokonzi ako bayeloko foto sa bayikende polio oza keloko mama na mana rete na kisasa Bino mbale
Merci wana bouti kolanda ba œuvre balobi ba œuvre nde mutu elobaka tokoki kolobaka kaka na munoko te mais il faut aussi na ba pratique wana to uti kolanda ba œuvre ya papa Edzoka na kati ya Angola pona kolakisa ke artiste akufaka te artiste partout azali ako démontrer de quoi oyo azali capable. Papa Edzoka tomoni misala oyo ozosa na kati ya Angola, ça va, merci quand même, félicitations. Sikoyo projet na yo osala groupe na Angola to ozo travailler kaka na système ya Nzonzing. OK, na Angola na ko travailler na système ya Nzonzing mais na groupe na ngai. Oyo na groupe oyo soki na bina bana film be bande ko musuba sani ba ko epole ngai. OK. OK, Papa Edzoka azana groupe na ye, donc j'espère que ndenge ba misala nanu ezosa mate yango moye ba répéter zate. À la prochaine fois, tokozala ensemble na répétition na ebisika au groupe na ezali tokozoyer vraiment mobimba na bana na e oyo azo former awa na kati ya Angola. Siko na kati ya groupe na bozo évoluer ndeni. To évoluer malamo na moi moke o loboko ndenge pesaka. Mon papa apesi moi loboko. Je dis mes élèves apesi loboko. Quand tu vois m'apesi loboko. Sami bela apesi moi loboko. Ya leo makobo atika kabatote na kati ya Wambo. David Pires d'Angola atika kabatote. Amega de Rwanda. So apesi loboko. Bongo bana protéger ces maïles. Jise Faro leki ya Alain Vision. Bino ba so ko soutenir Edzoka. Malamo bato ba ko soutenir bango so ba soutenir après ko sa mosala de ce que groupe ya malamo. Groupe eza malam Bertila Diebenge, la maman de Ebenezer Matuka Mankoyi, la brésilienne Bambote Esika Ozali, Guylaine Kikata, vraiment la brésilienne Bambote Bele Bisika Bozali, vraiment Nzambe Abate Labino, Apambola Bino Bisika Bozali, qui est ce Kelly Joyce, Motema ya James Makengele, Angleterre Bambote Ebele Bisika Obozali. Maman bienvenue, motema ya Edo na kati ya Londres. Bambote mama, vraiment bisika bozali. Arlette mwasi ya mabondele. Arlette mwasi ya mabondele, yo penza ça va. Abonda ka pepo na nga. Arlette bonda pe na ngai. E ko mamu. Arlette mwasi ya mabondele. Merci na mabondele na yo bondela ka pe pona musana biso, bondela pe pona ba artiste na bino congolais, bondela pe pona communauté na biso. Vraiment ekende liboso. Merci Papa Edzoka to komi ko cité to komi na suka ya émission na biso. Mais na question mona tika kinango. Na kati Angola to landi émission moko boyeleki oyo ndeko moko mobile artiste na biso Je t'aime Kaninda. O ba bengi l'homme du moment. O ba bengi leader ya pembe. Azo loba likolo ya bandeko o ya basi bandeko na bino ba artiste ya basi abandaki na top na Gabriel mais na minute oyo aye ko toucher personnalité ya Mirayesa na yibite bandeko banana bana mosalo yo pa kimbate papa lobe alakisanga ko finga te polémique te conscient ko pesa pa Je t'aime aluka changer ndako nyonso tu baswanaka ba finga na kabundaka. Mais c'est que là que bimakate. Je t'aime, zala mokolo. Bazaba de kona basi quelque soit ma bezali. Yo zala ma bebelo sala. Bazaba de kona basi. Le lobby misa secret à moto finga moto. Eza ma be.
lelo tovandaka na yo ensemble un jour mpe kofinga nga papa ezoka tovandaka pa kadikadima moto aleki basi ebele na mbongo na kimbangu apesako conseil mingi lelo mopawa akoloba boza soni nana koproduire yo lelo koyo kobeta bo okotourne na nani tozala bato zonga moto ofigi Miraeza ofigi Mama Top ofigi Gabriel bandeko zala moto conseil na kopeso luko changer sale mission senga bolimbisi eloko lembi bolimbisi yate papa masumu auta kisasa ya po akopea mino tori bobundaka na libuto oso babundaka bosenga bolimbisi esila yo zolo kwana otiana motema olakisi pota obite bazoki sangai yango lelo finga top obite to pasa ndumba Gabriel za ndumba est-ce que ça des preuves que ndumba na bango pour nga para nga baza ndumba te pour moi si nous soit bien que ndumba luka o changer langage na yo devant bandeko na yo senga bolimbisi soko za mwana maele conseil na peso senga bolimbisi en tout cas papa bongwana na bandeko basi biso to za pepsoda bango baba brosse na biso to luka to changer ko fana bandeko basi eza lokwa to za bato to teaka bato to ko teya bato kaka biso na biso to finganaka to za bolingo te to ko leka to lexi to bolingo te tango fingi ndeko na mwasi o za bolingo te benga ndeko na mwasi olobilinga mabe boye bobongisi yo leki na émission fingi oyo na miso bato soko pesi moto 1000 kwanza olali na ye oza na épreuve ya bandeko na basi basaka musala wana ubeza sentiment sali yo naloba po bato nyonso bazala nsima na ngai bandeko bakolanda bolandi maloba me boyeba kolimbisa mpo na nga nasengi bolimbisi boyeba kolimbisa tozali bana tata moko mama moko ndenge tobayaya tomoka boyambi te biso bata katolike biso ya katolike balekisi kofinga te mama moninga mama papa moninga papa moninga ngai na kofi tozala meme meza bato bele kolekela bango ndenge naleka na émission ya kofi kofi azaka poditeur na ye apodi ye babebani yeyo tozala kofi malamu pourquoi pas yo chete moza bandeko na basi malamu yango te soki lelo bafingi mama nobe ndeko na mwa soko sepela te ya malamu te loko changer soko ko changer te un jour okobate ndeko na nga otiaka nga me lelo na dindi nga bandi théâtre lelo te na 83 c'est que na une espérance ya makasi tango intenseza yango moko te ba ko changer soto ko changer te ya malamu na ndimaki te mayala basango ko filmer nga et c'est l'époque na yana époque ya Jean Marie Luzingo ya pedi peula ya papa Kabi mais lelo ekomi tango mayala fona komisa mayala boni biso bolingo zali te ndeko changer mikiti sa kaka bandeko zo finga okoluka bango tourner na bango soki baboye ko tourner na nani ok omiyeba yo moko merci le message est passé comme on dit message est commis et leki par rapport ya ba propos ya ndeko na biso je t'aime oyo alobaki liboso ya bandeko ya basi ya mabe ya kofinga ya kochola meme shusha alobelaki yo shusha shusha alobeli yo tike eloko wana ya malamu te bamama na manasi alobelaki yo otosa elelema motema ya Mireille Lema na kati ya Angleterre bambote ebele elema motema ya Mireille Lema bambote ebele pichu bichwangu motema ya Générose pichu bichwangu motema ya Générose bambote ebele pe bino nyonso bana ya Angleterre soki olingi kolia biloko ya fresh bokende epa ya Générose bokolia bokotonda babiloko vende bimisaka makila oyo bimisaka mafuta oyo bimisaka mai bokolia bokotonda pe
mbote lisusu na pastor Jacques Nzoma, pastor Jacques Nzoma, motema ya mama Achille ya église Hope of Glory Church. Donc église na bino Hope of Glory Church. Vraiment pasteur Jacques Nzoma na mama Achille bambote belé bokamba toujours mabondeli nzambe akosunga biso. Mbote a Marc Jacob, mbote lisusu na pasteur Bienvenu Yunga na États-Unis na Washington, mbote lisusu na pasteur Lievin Lusweki na États-Unis, mbote na bino nyoso na Europe, bato nyoso mesana kolanda Kaza MM Production, pe bo continuer ko s'abonner na Kaza MM Production o ezali chaîne na biso vraiment beaucoup. Bon pardon, n'a pas tant mbote tala degré fimi là. Oh ya nanga degré fimi babi après modogo wala na kana forme degré fimi la mbote ya mingi siko zali zamba pambolo, pourquoi pas na Denis na kati ya Bruxelles mbote mingi, JC Maere mobali ya Janine Mwane Veste mbote ya mingi, Kasimi Maungu mbote ya mingi seke na pembe na bino. OK. Merci vraiment na bino nyoso zaki branché, na bino nyoso bo ande kolanda biso, na bino nyoso bo disposer temps na bino pona kolanda biso, vraiment ba mbote belé. Merci nzambe apambola bino, merci nzambe mona bino, à la prochaine occasion tokozana. Vous sur notre chaîne YouTube Kelly Joyce. Waouh! Chaîne wana ya koloba très. Salut, c'est votre journaliste Eliane Moutoto, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kelly Joyce. Waouh, je vous aime. Salut, c'est votre journaliste Eliane Moutoto, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kelly Joyce. Waouh, je vous aime. Very
bakoyeba yo ndenge